te mingi bandeko baso mesana kolanda magazine bino njile tumba o pesa makana mwana suka e badika to Serge Bolo e na bandite o pesa ba merve na ngana ba banso bandaka magazine bito njile tumba Richard Lomba ya Metiol Mote na yo merve na yo ya mama Yolande Madongo Zulu merve na yo ya papa Crevis le Zolo et pourquoi pas papa na Michel Tulumba général Fulangini ya Matete ma merve na bino be venir vangasser les merve et pourquoi pas surtout ton mon merve débat ça mais ce soit merve le population ya route se comment faut beta ki c'était na njile tumba ya koloba ke non nzela na bango ki fulukimbi banda e bongaka te ba c'était ki c'était na Argentine ngobila mokondia vila ki sasa atela bango nzela wana route ma dekazie pokuna Bethesda Bethesda soki mutuka kuna mbule beti mutuka kendaka te bana classe pasi mingi magoro les comme ba kron et ça la pasi mingi bolanda interview avec ingénieur neuronien sur makambu toleka. Oui, bande ko ba bolingo a boko mona ezali route comment faire ezali liziba Bethesda te me bota lolenge makoma pasi mingi deps makra serutito mo awa ezala ka pasi mingi de basamba soki mbule beti mawa trop Bethesda boka papa oyo. Comme moi vraiment la mboka est-ce que mboka na biso pendant tout ça na bakonzi to bazati est-ce que tu dois comprendre te bakonzi bazala na mboko to ba tolo ba mutu bakonzi te gouvernement est-ce que na mboko gouvernement zala tu dois comprendre te au juste est-ce que ba monaka batambolaka yebite mais biso ba to votaka ba net ba député baza bamemisango na biso soki toye topesi maloba badepute bamoni bake kopesa na gouvernement mais tokomprenaka te estce basalaka mpena misala yango ndenge mpena l'état asengaka vraiment eza regrettable tozota nzela mpena boye oyo eza nzela moko dessert agricole nzela oyo ezala makambo ebele esalaka nzela oyo ozomona nzela oyo babenga route secomaf ezala makambo bacarrière eza kuna bazamba ebilanga baplantation baferme ya bango moko bakonzi baferme na bango eza kuna ebele mais comment balekaka awa bazokipe te tokomprenaka te au juste est-ce que nzela na programme ya gouvernement na biso ezalaka te ministre ya travaux publics amonaka te alekaka te gouverneur de la ville amonaka te balekaka wa te pourquoi ça est-ce que basundolango awa eza na Kinshasa te to eza na Kinshasa tozalaka te Kinshasa te en tout cas vraiment tomeki kotelisa bayoka biso tokota ntina bandako na bango bayoka biso tozolala te toza vraiment en tout cas na pasi awa vraiment na baimage bino moko bolakisa bango soki bango bamonaka te batala ata na batelevizio mpa bino bolakisaka bango. Merci. C'est bon. Merci. Population précisément ya quartier 6 avenue ki Luangu abetaki c'était na njile tumba ya kolela pona ya bango nzela ki fulukimbi veut dire bala 1989 ti lelo zalaka ya kobeba soki mbule beti zalaka pasi papa nanga Serge Kunkeba mwana poto tongo bolanda interview oyo avec ingénieur Lema. Bande ko ba bolingo a boko mona ezali quartier 6 précisément na couloir ki Luangu bota lolenge liziba esalama awa bana 1987 le zala kaka boye Deus Makra bota la pasi mingi awa de basamba bota lolenge mazali pasi pe mawa boka na lumama ningi abeli mingi na njile tumba bolanda. Bonjour papa. Comment on est? Comment on a maman? Maman, ato kuta bozande ni papa nangana ko loba nini papa place oyo donc suki sa ba filma combien de fois ndengo so mona maziba wana donc to lala apongi te fulu solo banda kuna biso solo bamituka ekanga makaba zwaka solution te moi sans francs tozozwa na mesa wana ozomona ba sans francs wana ya pasi baluki bazwaka solution na place oyo te mbula na mbula butu moyo elanga mayo ekawukaka te tolingi bazwila biso solution toyebi grumesi ya njili te donc pasi tolembi ya turo na lobi na kovote te po tozomona changement te moi sans francs ya pasi tozozwa pasi tolembi na njili awa maziba oyo mbula na mbula ezalaka kaka tolingi elimwa batu pasi pona kotamba na makolo pasi
donc to lembi balukela biso solution na place oyo balukela biso solution na place chef de quartier to yebi soki azala na se kuna toyebi ye te masiba oyo soki azala liboso ya chef ya ndako ya quartier mbele azwi lango solution mais lokola toza bongo leta yebi biso te yango batika biso bongo tolalaka te. Merci papa. Oui, Gentomari, atalo lolenge awa jeep makoleka awa pasi mingi siroti tomo awa aiden tomo bota lolenge mazali vraiment pasi mingi bienvenue vangasele bota lolenge njili makoma awa kate 6 ezalaka pasi mingi bota lolenge mawa mingi. Population ya Saint-Martin, précisément quartier 6 na quartier 13 et pesa ki pasi mingi na nzela na bango ya koloba na bakonzi batela bango banzela wana po ki furuki mi nanjili eza kobeba banzela zo kobeba nzela ezalaka malamu te babeta ki sete na gouverneur na biso Jantini Ngobila atela bango nzela wana po mawatro pe atala bakonzi na ye ya bakartier bachef quartier atia bango po mosala kosala ma ebeba bolanda interview oyo avec ingénieur Néron nyonso makambo. Oui, Kifurukimbi, maître José Iyangi, tala lolenge quartier na yo et koma ya pasi pe mawa kota la biloka boye na quartier et talaka soni vraiment awa kinbo peto kutu esala makate vraiment pasi mingi biveni vangasele bota lolenge awa maître José Iyangi yonde telema pona quartier na yo pona mboye mawa mingi vraiment eza pasi mingi Richard Lwemba madongo zuru bota lolenge oyo pasi pe soni pe mawa. Boapi batorite ya njili oyo abima ya kala batala njili ninge koma batala honorable 100 kilo jireste tala lolenge bakomi awa ezalaki pasi mingi po ekoma lolenge oyo na kala honorable Julio Makelele nzingi abokisaka ngo melelo awa ekomi na salite pe pasi mawa to evite toloba nini to benga nini awa ekomi nini kutu bopeto sala makate. Kifurukimbi ezali vraiment salite makasi po mawa ya kobeba totala boye la reine ngambo te ezalaka pasi mingi njoto mari le pionnier obisa mama tete ya papa na ngai fulangenge po awa eza njili menjili yango botala posistement na couloir bengi Saint-Martin botala lolenge ezalaka bema soni lolenga boye eza pasi mingi kuna malewa koto yo fulu Kifurukimbi vraiment pasi pe mawa salite. Oui, Pepe Tazibo telema po eza commune na bino vraiment bino ba bokenda sango honorable bota pe botala lolenge Kifurukimbi salite makasi awa so mbule beti vraiment soni be passe pe mawa wapi bino Pepe Tazibo za wapi ba konzi ya njili botelema vraiment kutu kimo peto mawa tu pona nga na lali nga pongi to faze salite makasi. Oui, Audrey Mboma président ya njili na biso boya kosala po awa mawa tu. Bonjour papa. Bonjour, comment on a Comboqueter Simbadio. Ouais, Simbadio. Papa, tu coutu où est ta quartier? Oh, tu as un quartier 13, précisément dans Nchili. Bon, il tu es habité. Bah, quand tu as voté. Boye, pour pesi baloso ba polo. To lati to lebiso to zanga maile to pesi bango ba voix. Les lots mamboto vivre. Donc tu es habité, mi tu katwa na ngonzela ni nebole. Tu es habité. Tozo vivre bangungi bamambo belé tozo belisa bana mboko ngoka yango ba mise ba yemba me ba yo kati da ba ote ya bango me ba yo kana bango te to ebite so to sa nini na mboko c'est beaucoup merci pona bo mesa sanjili kutu to mona on dirait chantier don de bataille kotia do yepena to ebite ezala o azalaki ezala o edo bango nyonso ndenge moko to ebite so yemo ki sege da ngalongwa likolo kuna kwa vandela na ba posto amike wana to ebite est-ce que chef quartier tato ba chef quartier kutu koloba te mange bandiko polana mutu bongo na se do bango nyonso bazana bango loko te ba sela biso loko te bazana ba otontaka juste ba poche na bango ba ele biso o kini bo peto yango to mo yango to mona do kini bo peto yango kisasa kitoko yo muswa bafumbwa bani na balabala bana babela tendeni aso to beli bobi corona ya passe c'est à la prochaine. OK merci. Merci na bino banso bolanda ki magazine na bino njile tumba oyo peta mangi na mwana ya suka e bajika nyonso Serge Bolo na komi na suka pourquoi pas na profiter occasion pesa merci na ba banso bolanda ka magazine to njile tumba
Richard Lomba me tuela maman Yolande mbote na yo maman na ngai Sarif angata mbote na yo et pour nité papa na ngai Serge Kunkeba mwana poto tongo Cédric Kunkeba mbote na yo Dino Kunkeba mbote na bino ba banso bandaka magazine Dino Tumba et pourquoi papa na ngai Dasho Betani mbote na yo oyo banso bandaka maître José Iyangi mbote na yo bolandaka magazine na biso Dino Tumba bino banso bolandaka magazine na biso et pour la nité ndeko na ngai Jiparando mbote na yo pose ali mbote na yo ingénieur Néron nyoso makambo mbote na yo ba banso bandaka magazine na biso ah na komi na suka munungeri usaleki mbote ponanga nasuki awa mwana bino lobi